J'ai bien pia natala mwana tatolote obimaki na ye quand même. Atatolote vraiment yo botisa ye quand même. Yeah, atatolote obimaki na ye quand même. Oh, atatolote vraiment yo botisa ye baposango ya ndenge nini atatolote obimaki na ye quand même. Atatolote vraiment yo botisa ye ebela nzoto za nango atatolote obimaki na ye quand même. Oh, atatolote vraiment yo botisa ye leki na yo magali aza mwasi na yo na ndenge ya butu. Mama Agnese complice na bino ya kindoki bozwi mwana na ye boekarte na mama na ye mission na bino boinitie ye na kindoki. Jibe pia natala mwana tatolote obimaki na ye quand même. Atatolote vraiment yo botisa ye baposango ya ndenge nini atatolote papa yo bimaki na ye quand même. Oh, atatolote vraiment yo botisa ye ebela nzoto za nango atatolote obimaki na ye quand même. Oh, atatolote vraiment yo botisa ye leki na yo magali aza mwasi na yo na ndenge ya butu. Mama Agnese complice na bino ya kindoki bozwi mwana na ye boekarte na mama na ye mission na bino boinitie ye na kindoki. Bien-aimé dans le Seigneur libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso bileme nzambe ya pambola bino bisika na so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense. Tant au Yakabo rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu es bitumba. Bitumba contre ma fils du diable. Oh, bah, tondi na mokili. Bien-aimé, dans le Seigneur. Bah, ça va pour détruire. Bah, ange adorable. Alléluia. C'est Dieu qu'on adore. On n'adore pas les anges. On n'adore que Dieu. Yamba bengana diab na ba anjo balandaka ye pamba te bango balinga kinde ba commander ko adorer bango nzoka l'adoration et salinde pona nzambe les anges adorables ba païens ba fils du diable bien-aimé dans le Seigneur et pesi pas et pesi mawa bo moni ba vidéo oh bien-aimé violence faite à la femme yango mboka na biso yango état de droit yango est-ce que équipara bilongi est-ce que équipara ekolo équipara nini eza pona banani baza concerné banani baza concerné te na état de droit na bino et pesi pas et pesi mawa bien-aimé dans le Seigneur bomoni bino moko mono babengaka mwana ntsuka bien-aimé botia la photo ata tolote yango tobi ata tolote ba posa yango ya ndenge nini biso beto zalaka bato ba posa to bota pena ba danseuse mais il y a 15 ans oh bien-aimé dans le Seigneur et pesi pas et pesi mawa ça c'est un démon bien-aimé dans le Seigneur moi na oya ye kolela bien-aimé aye kolela ba souffrance bazomona ye akendaka na ye Chine bazongisi eti Kinshasa bien-aimé poni bazana besoin ba détruire ye bazana besoin moi no aboye bisaya ya nzambe aza ya nzambe bakokoka ye te pe bakokoka mwana na ye te et puis si passe et puis si mawa moi no aleli et puis ndeko ya jibe magali ozoka magali wana mwasi na ye ya butu alléluia mwasi na ye ya butu bien-aimé dans le Seigneur kindokesa makasi bien-aimé ba musicien nebisaka bino baza bandoki ba bebisaka ba vie ba jeune fille ebele baza ebele bien-aimé dans le Seigneur nebi ba jeune fille ebele ba bima même na Weranson nakotanga ba kombo na bangote bien-aimé dans le Seigneur batwana baza pona ko détruire bazwaka nde ba étoile ya bana wana soka zo étoile na yo aza suna besoin na yo te bazaka na besoin ba étoile ya bana wana ko bebisa ba vie na bango et pesi passe et pesi mawa to moni biso moko ndenge mona leki na TV et puis mona moko bien éduqué boka ndenge mona lili bazo nyokola ye surtout to nono mama Agnès yo mama mobimba mukolo boy koma bino bozo bengana mukolo mwana bolingo bosali na mwana wana mission na bino nini mwana eza ya ye bo sikoyo bolingi nini na mwana batu bandoki baza ebele bandoki tozala ba message na bango ebele misu toko lobawa te tozo kuna nièce moko ya jibe out na Bruxelles makambo eza ebele jibe ye moko ayebi et pesi passe et pesi mawa bien aimé to kana no mwana ya 15 ans jibe abotisa mwana ya 15 ans
bien aimé mwana ya 15 ans ata tolote yango temi na nzembo baposa yango ya ndenge nini ebele ya nzoto oza nango mais mwana ya 15 ans ata tolote akoti kuna banda na 11 ans azalaki pa na bango kuna banda azalaki na 11 ans donc abanda ko bimana mwana na banda âge nini oh bien aimé pesi passe pesi mawa bino bat bokotelaka ba musicien bino bat bokotelaka ba musicien bo bela ta ko bela yone saka bino bandeko bandoki baze belé yone balingaka ba concert parce que ko dépouiller bino parce que ba démon pe ba ye bandoki baze belé balingaka sika batu bazalaki belé bazandu ba nini ba concert voilà ba fête ba boîte de nuit voilà. Donc à sa mission na ye abilu bloka zo yiba et puis si passe et puis si mawa de meto landa mwana ntuka après tout zonga au nom de Jésus Christ. Papa na ngezo pesanga passe na motema loko epousse ngai na ebité pour na nini président futanga boy azuinga na bomwana na servir ye na zaki danseuse pe na botele mwana. Deuxième point ezali pona petite sœur après ya Magali Chitundu ya Magali Chitundu azo traiter nga mabe makasi akateli ngai makolo lobina ko mesika mwana zate nazi ya timu ko mwana na nga kokola bongo ye moko mwana ya oluka ngai esalinga pasi eloko ani eswinga ida nazangi kimia en plus ya Magali bengi mama biso ya telefone a manki mama na biso respect azo makambe belé si mama biso ndelo ko epusika na ekoloba na Magali Chitundu yango wana na sepe na ba acte muketa ko pekisa nga tena kitala mwana na ngai bolenge on a boti na bo mwana na âge ya 15 ans o pekisanga na mwana ngati za ti mukolo mwana okola bona ya otala mwana ngai lobi ngana petite sœur na nga Salima tokende ti kuna otala mwana porte ba boy ba sentinelle ba lobi ya Magali Chitundu a pekisa batu na ngai tonde kuna moko ba otala mwana ngambo na porte do ba rejeter ngai ba boy na kota ona tala mwana ngai et comité à niveau à boy de la bakité oh trop c'est trop parce que quand on a fait boza le quoi aux autres bimaraka le quoi sur ndenge nini le quoi sur ndenge baso manipuler ngai da on a commis manipuler maman nyesi ndenge moko ko bundisa ngai d'autres fois na keta la mwana kuneza ki terrible ngane Magali et Magali bambanga mulangi parfait na ndako maman nyesi olaza maman za na katikati maman susu a côte pardon ba sangelinga kuna donc et le quoi pousser dans les cas d'émission parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Bazo moi on a 5 ans. Dans 5 ans. C'est comme on a comme âge. C'est comme on a 9 ans déjà. Donc ça fait 4 ans mon amour noté. 4 ans. Mon a tezaki liboso na okende na après mikolo ya Magali atobu kaka ye moko abenga mama abusa bandolo. Na ebite soki makambo bien na soki uti likolo na ebite soki peka ye moko na ebite na osa apeni. Ibosuki bosuki bomuli ndenge mwana asambusi bino bosuki mwana azana race na biso race ya ba élu basakanaka na ba élu de Dieu te bomoni bokansi bango loka ba danseuse nyonso bosakanaka na bango mwana Sandralina alekamba le belé na ba YouTube azolela bobebisa vie na ye bobebisa vie na ye bino ba jibe bobebisa vie na ye na ba virambo bobebisa vie na ye bobebisa vie ya mwana bato alelaka mutu ezosala susu te alelaka mais mutu moko te akotelaka ye tomona na Congo kuna soit disant ba mama bozana ba ONG na bino koma bokotaka makambo ya Sandralina te koma bokotaka ngo te mwana zolela mwana mwasi bo azolela toka pe na Congo na ba première dame bazali bo monaka mwana wana te donc bino kaka ba théâtre ba musique ba première dame ngo kaka ba théâtre ba comédienne donc makambo bino ka yango wana donc makambo makasi penda boy fia zolela ba violaye ba bibisa fina ye tout le monde a une réaction de mon côté. Et puis si pas, c'est pessi mawa. Bien et bien, monito bonde là. Yambo te to passe là ma commune. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. Papa, merci. Dengozo télémisa, bisoto lembate. To beta son de la trompette. Papa, c'est qu'à Satan zo régner. To bema le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'un mensonge ezali? To bema vérité. Est-ce qu'un ban Satan a besoin de dépouiller? To ya na parole papa to koisa bango to buka maseke na bango po te bana na yo ba to yeso akufela ba occasion de la trompette ba kabona na batu ya mabe pena makambu ya mabe papa po te babikse milimo na bango papa na tiki message na maboko na yo yaka kote ya bano ya yo que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Oh, bien aimé, Hosanna adresse bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de rêve à rêve uniquement
Pour na bateau yeso akufela bien monsieur so akufela yote oza fana kwiti ya ba jibe ya ba wera ya ba kofi ya oza la fanatique na bango bando finga batu poza na besoin na bango wana besoin bango ba dormir batu oza na besoin bango ba boma Congo voilà ba Congo e komaka ka muziki Congo komaka buzoba na théâtre édifiaka soute e komaka ba faux comédien do bena bango ko luka poto ba ko mibali ba ko luka basi be ko luka mibali do eza su ba théâtre to bando yoka kalate ya ba mundele ndombe ya ba ebale mondial c'est que comment ba blague na ba blague voilà bien aimé rêve toi qui dors encore laisse-moi te dire Hosanna dresse bien bien aimé Hosanna bonne là-bas Yesu simplement c'est quoi c'est le Père le créateur de toutes choses il a envoyé ton frère peut-être fungolo bongo oza sous bébé spirituel te olandaka ba musicien te parce que ba musicien bazana parc na bango ba sinana diable ba melaka makila souci na bango ba pesa ba âme pas ya diable na ba concert na bango ba détruire rabino na ba disque bango boyoka avec bimekendaka na nous ténèbres ba ke ko envoûter yango bien aimé rêve toi qui dors encore tiki nzamba pas brondo aussi liba kuya kolanda ndeko na yo bien aimé voilà et pesi passe et pesi mawa bien aimé pesi passe et pesi mawa bien aimé dans le Seigneur mi tia na place ya mwana oyo ki longola na ntaki fana kwiti na yo longola na ki fana kwiti na yo tiake mwana oyo mwana nsuka asala kwa mwana na yo to azaleki na bino asuka komona mutu moso sakana na ye botana no forme ya jibe par rapport ya mwana oyo est-ce que bozo mona ngo normal est-ce que bozo bono ki fana kwiti na bino wana boko babike bozo bandoki mais boko mano pe moi batu muke bon boko mo batu bo raisonner ne batu ba raisonnaka est-ce que bozo mona ngo normal mwana na kota na 11 ans aboti na 15 ans donc abande ko bimane na âge nini comment beaucoup de monde normal et puis na Congo yango nde makambo zalaka yango wana biso to vanda kuna to mona batu wana babimaka na bana mikie kaka na bana mikie kaka ba detuzaka via bana mikie mais ba Congo batu baza ebele na politique na musique na ba faux pasteur wana bien aimé batu ebele ba detuzaka ba via bana mikie ba ko benga bango étoile ko détruire ba vie na bango ko détruire ba santé na bango na kutana na fimo na ebaka na Kinshasa comme ne Marlène mais na boko ba comme na Mboka bien aimé c'était une très belle fille mon amour ya muke c'était une très belle fille na kutana un jour na Bruxelles abeba talanzo to babuto na bim okumbe po nini asinga na bimaka na wera abimaka na wera donc aza conscient que wera bebi sa vie na ye bien aimé pesi passe pesi mawa na bisi mais comment yo moi na bien beaucoup tane na ndenge nini bien aimé dans le Seigneur bato ba bebi sa ba vie ya bato bato ba détruisaka ba vie ya bato baza bango tu ndenge moko bien aimé ba bebisaka ba vie ya bato soko zali na nzambe te okangamika na bato muziki oyo bien aimé bako détruire yo bako yiba yo étoile bako bebisa vie na yo mingi botambola ba bokufa kala bien aimé si ba boma bino bien aimé ser moko abenganga yebisa ngai frère makambolo bako lobaka ya solo ngai na tanga classe moko na chituka do chituka ne tipo voilà jibe na tanga na classe moko na Belgique awa na moni azo somba bilamba azo somba ba sapatu na Louise na landie na bitituka lelonga funalia mbongo na yo abendanga pembe na mbongo onga na ko peswa ngote frère Jeff lekela ngai na moni ke makambolo baka ya solo abimbongo na ko pesa ngai ya ngote bien aimé pesi passe pesi mawa bien aimé bato baza batu te bato si ba mela makila bato si ba na saki bino bana wenge ba boma ba camarade na bango ba boma bien aimé bana ba bebi sa bana bandal tala o bandal c'est pari tala so monde bana bandal tu mito sera bien te majorité mais ça batu musu da bandal baza batu mo poser mais majorité mito sera bien te bien aimé bola muka bokamona na bato bien aimé wenge wana taba mobali koyoka soni tela baboma taba balesa bana quartier taba misu babwaka na balabala basala ba sacrifice babebisa balabala bandal bien aimé yango mona ka luyenge moko ezaka na bandal o comprendre te bien aimé bo lukelungi ya nzambe bo kabwana na bato yo ils ne sont pas de Dieu mutu no sa retenir ka vérité captive muno so oyibi vérité mo ni ko lubate tala mona ntsuka bimisi vérité yo basala yo mabebo ni ko lubate c'est que tu es du diable diable ntakanko munoko nzamba ko tuna yo il faut le ba vérité pour bamsu ba kende vers bangote tant so bomba vérité oko kende li faire to ko tanga versango bien aimé nazali na Romains chapitre 1 verset 18 et je vais prendre mes lunettes pour natanga malamu bien je vais essuyer mes lunettes voilà yo mto bomba ka vérité ba sakana na yo ba bebisa vie na yo yo mwana mobile to mwana mwasi mais olingi ko lobate soko batu ba kendaka kuna so bazo bebisa ba vie batu yo bi vérité bo bomba vérité yo ko lo nzamba lobi je vais essuyer mes lunettes pour natanga malamu pour soko na tangi mabe tango kufa keli felo oh papa na bomba
la vérité. Pour frère, j'ai fait ma bébé, mais j'ai mes lunettes. J'aime quand j'ai mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien, nous sommes dans Romains, chapitre 1, verset 18. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. La colère de Dieu, Yoka, la colère de Dieu se révèle du ciel, voilà, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité. Ah, donc mututu oyo akangi vérité, aboy koloba vérité. Voilà, pour la personnalité naie, to posoki pour na nini. Donc ça veut dire au boy ko délivrer baninga. Obi ke mutu na zalaka mabe, obi ke mutu na zandoki, obi ke mutu na melaka makila, obi ke mutu na bumaka batu, obi ke mutu na sala batu mabe, abe bisa ba via bana basi, abe sa via bana mibali. Combien de mibali jiba bebisi? Combien de bana basi jiba bebisi? Car yimouroute basé belé wana. Bien aimé, ata saï. Bon moda ate saï c'est bakanke na mona muke, bakamonge leka karaboy. Et leka nango karaboy. Bien aimé, mais c'est pourquoi bakanga bangote? Bien aimé, t'as la photo oyo. T'as la maman ya jibe yeyu, na leka jibe yeyu. Moi c'est na butu, batu mabe. Bokangi mwana batu pona nini, bo libere mwana batu. Asa mwana na binote, baloba mufini kuna nzungu nango, bo tika mufini kuna nzungu nango, mwana na tata neto na mama na ye, bino bokangi mwana batu pourquoi? Boza na mission ni bosa na mwana wana. E pesi pas, e pesi mawa. Jibe o azaka lokwa kas, bota la kas na jibe. Voilà. Donc bango batala, batu ba baby saka ba via batu. Kasa kobala ka bana mike koba. Bon Congo siko Congo na biso état de droit na bino isa wapi? État de droit. Tout le monde a erkeli ba kanga ka ito on ser moka le kaka pa loba erkeli ba ndeko violer na mwana ba kanga imbala moko. Bon soko na Congo na biso kaka pire mutu, camarade ya mutu, leki ya mutu dans la loi du plus fort. Voilà. A tous on a raison connaissant la loi du plus fort. Il y a un des meilleurs et puis si pas et puis si mawa. Mboka nini yo et puis si pas et puis si mawa. C'est tout le monde ba fana kuita mboka on de ba lobaka. Na ba païen ou des païens. Voilà. Bien aimé, zala patriote. Zala patriote, kozala fana kuitite, kolinga mutu te po boze kolo moko, kolinga mutu te po bokola quartier moko. Le loko ne koma ba Congo ba soutenera mo Congo, ba luba ba soutenera ba luba, ba Swahili ba soutenera mo Swahili. Donc et comment nango bongo bato bandundu ba soutenera bato bandu, ba politia bandundu. Et comment nango bongo na Congo. Donc c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ba fotera po na t-shirt, ba fotera po meli coca, ba fotera po meli bière, ba fotera po mo na quartier, ba fotera te po ka argument, ba fotera te po ka débat politique. Voilà. Yango sozo ka moi mboko zo kene mabe, mais yum tozo bebisa mboka parce que zo voter na sentiment, yum tozo bebisa mboka. Voilà. Et puis si passe et puis si mawa. Bien-aimé ko bomaka makambote. Il faut qu'on dénonce bateau. Ils sont du diable. Bazana pona ko détruire, basina ba parti na bango, bana besoin ba succès na bango, bana besoin makambo belé, bana besoin baba tonda mokili yo. Alors bako lia yo, bako lekisa yo, bako bebisa vina yo. Bien-aimé lamuka, kabwana na bato yo, kangama na Yesu bien-aimé. Pesa bo mweno epa ya Yesu. Yesu akubatela yo, Yesu akukwisa banguna na yo. Bien-aimé Yesu akutombola yo. Est-ce que kangama ki na vino akufungola? Est-ce que zaki akulela ko pansama ya misu na yo? Yaka na Yesu, kabwana na bato ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Bazana pona ko détruire, pona ko boma. Na mokili yo, ceux qui bana na satana baza sang, ceux qui bana nzambe, bana bango Pamba. Voilà. Pambate, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde, mais c'est le diable. Yango fungura TV, kama B, namukili kama B, tela Hero News, ba bomi kuna, ba salibo, kama B parce que diable mtazo rini awa. Nzamba zakana awate, nzamba zakana mitema ya bana na ye. Bien aimé dans le Seigneur. Et puis mukoko kufa, bien aimé aucun lieu de repos. Après, alors au joyau, bien aimé aucun lola. Bien aimé bukabana batoyo, ils ne sont pas de Dieu. Bazakana mwangunga muke, kalate mwande ba aussi la moko na kombo na Jésus Christ. Bango tu baza ba faux prophète. Baza ba faux prophète, ba misa mokili ba faux prophète, ba faux politicien ba faux prophète. Voilà, ba faux serviteur de Dieu ba faux prophète. Nous so ba lobaka, bien aimé ils apprennent à détruire bino. Yo ka no faux prophète na kombo na Jésus Christ. Ba faux prophète, ozana bino mayele, comme ma mudu tena lifelo. Zika bino moko. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 11. Quelle grâce! Pas faux prophète, pas prophétesse. Pas faux prophète, pas prophétesse. Ayumande balanda kabino, sobande balanda kabino. Ignorante balanda kabino.
te bayuma nde balandaka bino soba nde balandaka bino bayinyoro nde balandaka bino awa mama bandi bunduluke bakwenuwe abatata bandi bunduluke bakwenuwe bafo profeta bakomi milie baekoluka bandako bavoyage mpe bomengo nzamba kojije bino suka na bino ezali felo keba 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 tata mamamani bundwe kobima na basi ya bato koliaka mbongo ya bato yango ndengabe bafo profeta basali ya nzoto mpe ya libumu babongola liloba e ntango nzambe akoya bokokende na lifelo e elongo na satana bokozika na moto e makamba bomoi na yo kobetela moninga mbangombango te senga discernement epai ya nzambe nyonso baloba euti na nzambe te bianeme ozala mayele Ézéchiel 13:9 elobi ma main se rencontre les prophètes les visions sont vraies profesi ya solo ezali loba ya nzambe wana yango bikisa bomoi na yo mon dit l'homme qui se confie dans l'homme méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à voir des brebis, on est dans ce sont des lourds ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leur esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelle grâce!